Vous voyez, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux, voilà. Mais il a dit, mais pourquoi la tenue n'est pas de la coalition? Tangu lera basimbi biso na kati ya bilamba bazokotisa biso na jeep sikoyo garçon wana Sylvain azalaki distance lievin azalaki musika aye na lichette akatinga na mutu lera akatinga baninga na ye balobi mpona nini osali boye eske na bango bazaka bato ya force du progrès alobi balongwa wana il faut to éliminer bango tout nde bakotisi biso na kati ya jeep bakangi ba mama oyo ya protocole oyo tosalaka na bango bakangi bango baye koajouter wana dans la minute bolo bato mosusu baza bakangi bango baarrestation tout là non oui bakangi bamosusu bamonani te bon ok bamosusu baza na hôpital. Ok, on va voir comme ça, on pourra voir ce que ça pourra faire. Vous voyez, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux, voilà. Mais il a dit, mais pourquoi la tenue n'est pas de la coalition? Tangu lera basimbi biso na kati ya bilamba bazokotisa biso na jeep sikoyo garçon wana Sylvain azalaki distance lievin azalaki musika aye na lichette akatinga na mutu lera akatinga baninga na ye balobi mpona nini osali boye eske na bango bazaka bato ya force du progrès alobi balongwa wana il faut to éliminer bango tout nde bakotisi biso na kati ya jeep bakangi ba mama oyo ya protocole oyo tosalaka na bango bakangi bango baye koajouter wana dans la minute bolo bato mosusu baza bakangi bango baarrestation tout là non oui bakangi bamosusu bamonani te bon ok bamosusu baza na hôpital. Ok, on va voir comme ça, on pourra voir ce que ça pourra faire. Vous voyez, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux, voilà. Mais il a dit, mais pourquoi la tenue n'est pas de la coalition? Vous voyez, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux, voilà. Mais il a dit, mais pourquoi la tenue n'est pas de la coalition? Dis-nous au clair, c'était quoi au juste? C'est quoi au juste? Et là, on dit les qui et ben au juste, nous sommes les gardes. Papa, le bal à l'ingala. Nous sommes ça, ma garde. Tango, convention de démocrate, de la permanence, c'est le statut d'Abisso. Papa, ma selon statut. Sikoyo, offensif et salami kuna contre Batu Yakaboun. Ne sikoyo, oto benga milice. Tomoni Numbi. Numbi abandi ko beta bagaz ba combattant bazokima. Tango ba combattant bazokima. C'est là, pardon, olobi nani? Major Numbi. Major Numbi, ye mutaza beta bagaz pe na munoko na ya lobi bien. Oyo biso tozo sala ezali pouvoir ya Kabila tozo boma. Torobi ki sate. Te ndenge bayaki awa baye bakoti babeti balo bomoni makila kuna na lupango. Oyo ya fait bal. Ouais, Dieu a dans l'hôpital siko. Azui bal. Non. Hôpital ni, à l'hôpital ni. Combattant mobo, bakena ye mbango na nini. Na bondeko. Garde na biso oyo kote bukani na papa Bajikila Bosco. Bajikila Bosco. Oyo bukwa oyo. Bazaba on so na bondeko. Baza bondeko na papa Chibango papa Solia. Chibango na Chibin. Te Chibango Wipit. Papa Solia. Et ba kote libiso awa ba bandi ko piller systématique. Mais binote bo kena provoquer ba on na balobi ke paré ba so koto yo, mbe ba kena provoquer ba on na ba on va calme et tout là. Mais biso to za ba garde. Tozo protéger résidence. Ngai kaka moto na tikali na radio Motorola moko. Tous les Motorola
basoda na bato ya nini bakenda mongaka bato natikali na moko na baordinateur na biso nyonso tu ekei omondo babetaki na ndako afe président Tshisekedi na veranda ezokota balobi bana na bakoti na kati na bobeta te na kati ya ndako nde babandi kobeta mpe tomoni lere baforce awa babuki bato bazopie bakoti na lopango basote te na bureau likolo ya président bamati likolo te na cuisine na douche soda likolo partout mpe baye kokitela na lupangu na likolo nata filme te La résidence. na kati ya ndako abombami. Bon, ça va. Merci beaucoup. Toi, comme à l'hôpital, toi, t'as la banane, il va Donc, imagine-toi, bah, bon, bah, mais sous tu récupérer bango baye bazoka kiwana kasongo ya kingabwa nde muto memba mona hôpital lokola za ko buka na kote alobi ba ke na hôpital tena na kasongo tuni oya general yo lobi ki okangi ba garde ya sécurité oyo ba benani oyo bien kraka ina ba kraka Abila de te déclarer ba fo bajigilai babuki koti mibalo koti nyo jango azoko kuluvete azopesa mitima alobi boboka la kimoshena okotola bango major olobi babwaki mpe oh Jérémy moi je crois qu'il y a certaines minutes et puis on ne peut pas tout Nazawa sur place pour qu'il a constaté je crois qu'on sent déjà les dégâts on sent également qu'il y a eu effectivement des violences mais sans pour autant que je puisse vous dire quoi qu'il a eu au juste je constate d'abord le tour du parcelle et puis je vais demander à certains témoins qui étaient présents, c'est à eux de pouvoir nous relater la vraie version. Basi bakendeki o baye na bango. Nous sommes en direct de la résidence. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Papa, il y a eu réunion aujourd'hui de la CEP, le président Chakmé, et la convention. Je cite, c'est le président Wakwenda. Il nous appelle pour dire, non, écoutez, vous nous accompagnez à la permanence pour leur installation. Oui, d'accord, nous, en tant que garde, ils avaient d'abord leur sécurité, la force du progrès. Ils ont appelé notre cordon pour dire, non, écoutez, vous nous portez encore une main forte. Que les gardes viennent, nous allons à la permanence. Nous sommes sortis, papa. Arrivé juste, dépassant, disons, Foléco.
il y a eu la gaz, disons les gaz lacrymogènes. J'ai fait tout pour évacuer Wakwen. Arrivé ici à la permanence, c'est après que on voit disons la police qui sécurise la permanence et quelques gardent disons les combattants. Venir maintenant nous attaquer. Donc il y a eu la représailles. Donc terrible, papa. Bon, en fait, vous accusez qui? Les combattants ou la police? La police, papa. Bon, ok, on continue avec le témoignage et puis on va voir. C'est bien. C'est bien. Ils vont sortir tous dehors. Dans la vie, tout le monde. Venez.